On a tout en tout cas tout aussi était tout aussi il peut pardon t'es pas jamais mais tout ça le suivi. Donc au union ça dit à comment il titre on a à que niveau longo là que longo là et ils a déjà mentionné pour batanga tiango ils a dans votre téléphone en bas. Comment vous sending on pour on bébé ça pour on use un bon faux mangai. Au bon mangai pour ta famille au bon ta maman na au mo petit kuna ma mère est morte dans la cuisine. Les a titre pour vous bon pourquoi qu'on ça là. Voilà, très cher Internet, un grand merci partout dans tout le coin du monde. Vous qui êtes connectés sur Congo Fula 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 Bango, Congo Fula Fula Nde Makambo, Congo Fula Fula Nde Makambo. Vraiment, votre humble servante Leia Yowa Étoile, autrement dit, la première dame de la presse. On a vraiment dans bino awa, on est sabino à la news, à la page. On est ratakate, une émission de Artida, OEP Samananga Moko. Lelo awa tozo ke toye kota la maman epela na ba ma maladie oyo azanango maladie babwakele maladie ambasu en tout cas bozala wana connecté bokomona bino moko mama epela ndenge ni makambo yango ezoleka évolution ndenge nini ezali en tout cas ba internet nanga nyonso bozala connecté na osela mno musaki tokondeka botindanga merci soki toza même langage na plamedi mbaki tokotela mama epela bototala nini ezoleka kuna merci mpona kozala ntango ebele te nazoregrete nini na maladi ya mama epela seke bato mosusu basombi deja la jet nayebi te le pourquoi bokozwa mama epela bosali we seke soki nakufaki bonga bosabotenga ndeni heureusement ke naza envie bozosala deja bacommentaire bozokoma batitre adi epela que son nombre close en peu quel esprit donc mabe oyo kwa toyebana bino biso quand tonoso ya théâtre bino nyonso to bachroniqueur bozalaka te tozali koke koluka rtnc toke koluka tvsr toke koluka antenne a de façon ke bazwa biso tofuta mbongo toleka na télévision maintenant sikoyo bokomonza biso ya légère po peut-être tozokutana bino tozofilme na bino moto oyo asalaki biloko ndenge wana oyo akomaki adie mama epela na titre na ye ayebaka ke non aza suivi na ye na chaîne na ye bokomemanga ntina moire ou bokodédommage nga oke tokobeba na bino mabe oyo nyonso to azokoma batitre ya mabe oyo bamepela atangi komba motu nga atangi komba motu te nayebi mpe moto asalinga makambo te naolobango mpona vandi awa epai prophète konde polo dominiki te nazolobango te mpona kobanga bato naolobango sincèrement kino nayebi kombo ya motu asalinga makambo te na motu asalanga nayebaka etiaka nyonso na maboko ya nzambe mais moto azokomante azokoma tie titre na ye ya bozoba ya salite bamosusu boyebi te nga azaka leki apres nzambe kolamba bongo na ye na bato ya théâtre na bomona ye te nakapena na grand frère na ngai oyo so atelemi ya bobaye na famille oyo so batelemi ya bobaye nga bato baosala bongo mpo bosoma bajip bosoma bajet bofunisa bachane bino nde bobonga na vie nga bino bozwa bavie nga nazwa bamort quelle audace quelle audace wana en tout cas tokosiplie te tokosengeli mpe pardon te mpa nzambe mais tosala na osuivi donc oyo nyonso ayebi akomaki titre wana akende kolongola ake kolongola te eza déjà mentionné mpo bato batangaki yango eza na batelefone na bato koma bokosala ndenge wana mpona kobebisa mpona yozwa mbongo fo boma ngai oboma ta famille na oboma ta mama na yo moko tie mpe titre kuna ma mère est morte dans la cuisine eza titre bakozwa mbongo pourquoi kokesala ngo na ngai nga nasala eloko mwa mabe te donc tout excès nous excès ya kopesa bino chance alors chance yango to malédiction mpona biso on a regretté na moto asali biloko ya bongo mawa mpona ye merci beaucoup vraiment mpona bino bato boye boza mpe bato abia na chance alors bato baya mpe lisusu kofilme nga te bato baya su kofilme nga te mpona moni image oyo boyozepa na nga yango wana ezomima ngai na mabe donc boye na bino su kofilme nga te botika ngai nazala soigné ndenge prophète Paul Dominique ya liloba azosoigne nga na mama safara nazala nga bongo te nazala na bino mpo bobanda kosala buzoba wana eza buzoba eza mamasali te ntongo bosala eloko ndenge wana se bolingi nga te donc vous préparez la mort à quelqu'un qui n'a pas encore mouru et je n'ai même pas l'idée de mourir lokolo nde ezobela eza nzoto te molimo ebela te est ce que soki lokolo ekufi bamona molimo ekati motema se bopreparaki nga maladi oyo bobwakaki yango bino bato bachane wana botindeli nga maladi mpo boboma ngai malere à vous nzambe akopinir bino bi bozala suivi merci. Merci Marie Pela. Est-ce que moi question moi pour répondre à question? Non, pour répondre à question, c'est pour ça qu'on répondre à question on a tangé le combat monte.
Ti maman. Et nous sommes à 7e bagarre. Merci beaucoup toujours maman c'est. La banzela pona yo. Mais ce solo mabe pona moninga nzambe ba likola otala yo azomona. Ayebelo ko nini yo kolonisa kati na yo. Na ko senga ba honnête parce que besoin de soutenir depuis là. Baba na français moralement, physiquement, financièrement. Bobenye na plus 243 81 24 26 246. Boza yemo pela. So bozu ete bozwanga, so zinga te bozalek baleki na ye. Na ko bandela mon chéri. Okozwa Nadège okozwa na Eugénie Motomba. Na bandeli plus 243 81 24 26 246. Na banana na lingala ndenge so congolais. 081 24 26 246. Bona bozoye moko epela ochichi. So bozoye ta mususu mo prier ba sala et pas papa moni so boyambinga boyambi bandeko na tangi bo comprendre ko bo rappeler ata sima. Donc et là on sait encore merci na maman Olive Lembe, maman moko bien, maman sociale, maman en tout cas, maman bazana makanisi moko na maman Safala. Tala ka tango zo maman Safala zo maman Olive Lembe. Donc maman ozang singa siko maloba. Ozang sanga te mais siko ozang singa maloba koloba. Mais maman en tout cas merci na yo. Maman merci. Merci beaucoup. Tout le monde il faut qui moté maman la monayo. Eza na ngaka te biso kanisa kitamso za ngaka pona babenga ngoni. Pourtant ozaki na kibokonzi. Mais tout le monde qui non ils ont continué maman merci. Merci beaucoup. Donc depuis maman et Pelazo là, maman Olive déjà assez à Yagito à soutenir dans l'eau. Ah maman Sabenga qui a une ba santé ya mwana na ye. Abenga santé maman so benga déjà que non ba mwana ko la muki ndenge nini. Ah déjà maman moko malamu. Pour maman so yebi santé mwana na ote c'est que maman oza maman malamu. Il y a importé ça yango wana. Ta musu bokanisi ke ta ba benga kité. Ta ba benga o la muki ndenge nini bien. Déjà ça va. Et t'en as eu auparavant, dans les escos bozali. Ah, siko ça va, siko ça va. C'est qu'on peut retenir. Siko ça va. T'as pas tambola yemo ya vandi na kiti. Azolia, azobeta ba tout. T'as la radio ça va. Donc merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Nani ko ba mingi parce que na o de beaucoup de mando ça l'incendie. Merci beaucoup. Merci. Donc on peut avoir un peu chaud, oui. Vous êtes infirmière? Non. Madame, aidez-nous à la faire entrer. Non, vous êtes comme infirmière. Michel. Venez m'aider.
Voilà, bino moko bomoni internet nyonso bomoni eleki et pas maman epela, ça fait très mal au cœur, ça fait vraiment mal kota la état ya maman na biso, mais par rapport ya jour ndenge bandaki na sikoyo tomoni vraiment évolution za makasi baza awa na centre ya église ya Liloba Nzambe et pas papa na biso apôtre Dominique baza awa nde azozwa traitement wana bomoni bino moma ben pela ndenga lobi ndenga déclaré ndenga za na émotion par rapport ya maladie na ye o ebele batu bakomi ko panza nango sango ebele batu bakoma beta liso nango na ndenge malamu te na ndenge ya mabe bino moko bomoni boyoki ba ndenga regretter ndenga lobi en tout cas ça fait très mal au cœur comme on artiste munene lokwa mama pela o asekisa biso o amatisa pe art ya théâtre vraiment na mboka oyo Congo. Comment on a pandé sango ya liwa. Ngai personnellement l'étoile première dame de la presse. Tina Telemia on a Telemi kapona kebisa. Moko ya Chronifwati. Ngana benge Chronifwati ça n'engage que moi hein. Na benge vraiment Chronifwati oyo abimi na site na ye. En fait na émission na ye a commis à Dieu Mamé Pela. Toi qui peux l'accepter que maman pela koufite, maman pela belle bien vivante, alors vivre kitoko, mba soupezo ki nango malamu, nzambe pas zo sala na e, ndenge ka bayoka na nzambe ya nzambe zo sala. Donc bino atboko maba titre mabe, bino atbozo linga liwa mutu ko précipiter liwa mutu pozwa nini. Est-ce que pour tout biso ba journaliste, pour biso ba chroniqueuse, to ba chroniqueur to ça ba vie, il faut te saka mutu ka koufi o kaza en vie, mais non. Tout ça na sentiment te ba titre bongo nga personnellement na bina mutu wana a commis na danger parce que maman pela bien on loukissait faut dédommager il faut dédommager tout juste là tant to ki ka elo pe malamu ezanga kate te maman pas zaka malamu na batu te ko mona ambulance na sibilo mo bomoni ambulance ndenge koti ndenge zui maman et ke na ye ba bi maman Olive Lembe maman sociale maman o atika bana te maman azalaka tout le temps na sima ya bana pona ko soutenir pona ko sunga maman Olive atindi ambulance bino mo bomoni déplacement ya maman pela o maman Olive bien koti makambo ngo avion en charge batu babanda ko loba ke tamsu maman ndenga vene sumu quantité autika OK non maman obi eza motema nae eza ndenge ya zalelaka maman sociale o asoutenaka o asungaka toujours c'est to lo bebele boy pour même première dame lo bebele boy eza pour na kanda toko yaya on est ensemble vous comprendre dans ba confort nanga awa donc c'est comme ça toi qui vraiment kolela excusez-moi toi qui vraiment ko lobela makambo ba ndekona biso ba publier et sali malamu mingi te c'est pas ici mututé merci à toi maman Olive merci beaucoup à vous pardon maman Olive Lembe na mambo zo sa ya malamu ko soutenir artiste na biso babi aimons nous vivants to linga na tango toza na bon moy to sa isa na tango toza na bon moy voilà. Donc des ona na linga na lobaka bongo plameni mbaki pardon c'est non c'est émission okatanga te po ambriaranga donc non loba mambo maman Olive sali fona lobango voilà donc c'est makambo malamu kolongola mama pela lelo komemaye Mamé pela sepelité robino botia ba titre mabe botika. Voilà par là je dirais un grand merci à toi mon boss Banque mondiale exemple à suivre Bobby papa oyo Banque mondiale ndeye baba kamike kate pa na epo première dame soit la première dame on résister ma kasi boye wabi net ne première dame de
C'est bon mondial, merci à toi mon boss, merci à toute l'équipe technique. Je vois déjà Steve Kambang à notre cordon, je vois Richie Watumwa, Montréal derrière la caméra, je vois déjà Plamedi Mbaki, Mbaki va Plamedi, Babi Mobile, Mouindou, Yabi Merki, Yete, voilà, Bambote Bele, merci à Yayo Plamedi, merci à Ya Gaston Longela, Ndetambi là-bas au Katae, Kola, merci à Sensengo, Babi Azo représenté Bisso, na Sud-Afrique international à karaté. Merci à tout le monde. Merci à Miss Maria. Merci à Pasteur Rock, mon yaya, chéri, Pasteur Nangola. Merci à Isaac Fouamba, dans les États-Unis. Merci à Olive Lutola, Congo central. Merci à tout le monde. Nabinos Nalingatif, le Kembe, Desteman Goss, tout le monde. Nalela bino fort, bijou bakaj moté madé comme on a prince précieuse. Nalela bino makasi. En tout cas, pour ba titre mabe yangote, yango moni biso Apelco Presse, hein, Apelco Presse association de presse en ligne du Congo. Otokata na mukuse Apelco Presse toya qui vraiment maman me kondi mela biso par rapport ba titrage na biso totia ka izaka malamu mingi. Yom totia ba titre mabe. En tout cas, faut que maman, en tout cas, soit Apelco koyamba kosa une émission. Moutou ko boya note po biso Apelco. Totia ba titre ma bête, hein. Junior Moyowabu, merci à toi papa, notre président. Oyazote abiso tangu nyoso abi. Bozala bien ba première dame salam sano bien. Yango mte tombola yo lobi bana ba otala ba maman ba ndo sala ni. OK maman ndo za buzoba. Yango na salam sala bien po bana nga. Maman bando sam salane bien. Voilà, merci à vous tous mes amis, tous mes consoeurs, mes confrères d'Apelco. Vraiment on est là bien fort. Tokuta na besoin na mbala simana ndé na simnoka suite rozala. Ya mamé pela. Merci.